Ya Benita Biso yo toye. Ya Benita mutakale ilemba Ya Benita. Ya Benita. Ya Benita benga basoda. Biso. Obi ya Benita benga la bato basoda tindira bato basoda biso. O tindira bato ba pibi. Ya Benita Sonia. Ya Benita la linga ko mingi ya na ngai. Ngala linga ka. Ngala linga ka ete. Ngala linga ko ya Benita. Mwali toko ya Benita. Ya Benita tangani. Obi ya Benita. O raisonne senga maman film à Kirikou. Ya Benita le quoi mabele ko mama Kirikou. Ya Benita nzoto no mabe. Ya Benita so mabele ni lembe cha beta. Ya Benita. Ala te los ko maya kamala. Aji sko maya kamo. Ya Benita la linga ko mingi mabele no ko mama ba Kirikou. Ya Benita obi oza mbonge bele. Bongi satai. Mabele kitoko ya bandeko mutakala oya yabe eza makamba soni moto akosa bino te keo bapapi mbome bima berite watana bebima babala mibali bango mpe mbabala epui basi na bango bakosiporte soni wana tu me mobali akosiporte te abala mwasi mutakala eza na internet o eza réalité. Ya Benita Biso yo toye. Ya Benita mutakale ilemba Ya Benita. Ya Benita Ya Benita benga basoda. biso. Obi ya Benita benga la bato basoda tindira bato basoda biso. O tindira bato ba pibi. Ya Benita Sonia. Ya Benita la linga ko mingi ya na ngai. Ngala linga ka. Ngala linga ka ete. Ngala linga ko ya Benita. Mwali toko ya Benita. Ya Benita tangani. Obi ya Benita. O raisonne senga maman film à Kirikou. Ya Benita le quoi mabele ko mama Kirikou. Ya Benita nzoto no mabe. Ya Benita so mabele ni lembe cha beta. Ya Benita. Ala te los ko maya kamala. Aji sko maya kamo. Ya Benita la linga ko mingi mabele no ko mama ba Kirikou. Ya Benita obi oza mbonge bele. Bongi satai. Mabele kitoko ya surtout boyelanga exemple moko te keo tala mutu boye mutakala na eza na internet babali ye eza exemple te eza exemple te babali ye te to abalani me yango wana te otalaka ndenge okende mwana mwasi kokosa na liboma te tout d'abord yabe ezoki mpe age na ye te mais comportement na ye akomi déjà produit fini donc ye nde fo ajouer rôle ya mobali abala mibali rôle ya mwasi soki ajouer yango akotula mpenza bisika koyeba mpenza ndenge nga papa robo nalobi aza produit fini aza penza produit fini même nga papa robo nakoko bala mwasi oyo nga sepeli kobala me ye mobali oyo asepeli abala ye miracle kaka moto ezozela mpo soki nalobi impossible bokoloba na ya nzambe te alors miracle kaka ya nkolo. Donc ils ont mérité kuta tamukete. Nanzoto anamoni? Hein? Mama nakenda na aldi na mona suba ba manga wa mabele manzombote. Na eko mona ngo pana yo. Mabele wana ata mwana moko ya deza zate na sina tango ya yo. Obota te omelisa te. Ma belle nuit c'est Émile Lobi laissez tomber. Laisse-moi tomber. Et Zwimbala moke kekane se wa. Ma belle manzombo. Tosuki wana te. Kune pa ramitsami. Net ma belle à moi na 17 ans. Oezaka ya 14 ans et baniko vimba moi moke komi na 17 ans.
Donc yona mubali mabele na mabele. Hein? Tala ya Ramsam. Tala ya Benita Manzombo. Mama. Bongo Benita place yo vandaki. Nengo o zaraki akufuka maboy. Ye moko Benita. Ba fiera pamba. E lobe lokola mutu moko anokela mbula. Tango bakuti ko bota e. E lobe lokola mutu moko baye ko longole mayele. Aye bakata ko lobate. Kande na lobaki. Mutu mo bimbo ndire ndoki muka kende ko loka. Abosana ke essence ifala zonga azoye batende nya ko zongela trajet nzelango nenga akendelaki azoyeba te eske akendeki na coin oyo bakata nzeta na mukuse ou bien akendelaki na nzela oyo balela mutu moko kala bosani. Ewolo iso wai onka base. Oh mama bande ko boyebi ke na lobela ki makambo ya Benita na mona ki ata nzoto na bango te. Namona ki ninzote ya ye soki Ramisau, namona ki ninzote oya ye ya Benita ya kokwa nonanta. Ah? Benita, kobanda lelo, tika nanu tanga nanu kombo ya 36 ans. Mubange ni nywana. Nasi namona image moko boy, na maison de vieillard. Moi mbali moko asalaka na maison de vieillard abanda ko bimana ba koko Benita textuellement tala koloba ka suster ke ozana 36 ans na peki soko banda siko lukambula no solo o mama na bina kende ko kema yo soki na sima ya ndaku soki na hôpital ya bandianga soki na hôpital ya manzanza lobaka mbula no asolo Mama, elongo ton sa ba produit nzoto ya ba nonanta. Oza penza nzoto ya ba koko o ya nonanta bandeko na ngai. Nasalaki image ya Benita. Namona kina mitaka na bangote. Namona kina mitaka na bangote. Ramisan wana mabela mwana 14 ans, ezoke na 17 ans. Ndenge Benita salaka. Donc manko komo mama e biso finga to finga maka ba manko ko to ba manko ko te. Mama. Libu munangeke wa. Ekukani kunna wa Benita te. Yesu. Mama nangaye. Mabele wana forme nini? Nandenga gunza mi Benita walai kolobasu aja 36 ate. Donc eza lokola mama mutawabi mana mwana na ya liboso. Net na utola ndani solomo boye mama za na 45 ans mwana za na 30 ans. Donc textuel masuko yo Benita ozo bima donc mama ya 90 ans na garçon mo ya 29 ans. Benita, komi kosa teke ndenge oza ya kotela ya salite wana. Ndengo kunzami. Donc nzoto mabe. Bongo na simalisoko. Okansa nkewa. Moni nkewa soka fandi. Azo zela babwa kele ba mbuma liboto wana. Ba mbuma makaku wana nkewa soka fandi. Textuel mana yo. Bandeko. Owike na mona ki image ya Benita te. Nazoka kaka mutakalize. Na kotela wenga ya bini Yesu mubange oya kosila biso makambwe. Bino nyoso bokoma kaka ndeso a 40. Bandeko. Bokanga data lelo. Tozana 1923 non? Ndengo na te? 1923, 2023, Bolimbisa, Bissoune Studio na Krakajit, 2023, Alobini 36 ans, na 2024, 36 ans,
na 2025 36 ans 2020 soki 26 36 ans nzoka mobange moko akomela nzoto mabe epuis bolanda bavideo wana azotia te bavideo oyo azotia wana na page na ye eza azolongola soni me aza choke Benita yo moko kotala image no na soni te kotala mpenza image no na soni te kende mpenza tala image no bien eza vraiment yo mobange ozobima na mwana moke donc mama mpenza ozobima na mwana na yo yo oza na age ya jeune garçon na tia moke moke wana mwana na yo aleki na yo tala libele nyonso ewobuki boye pwatatatata oyo mpe kote ewobuki boye pwatatatata tala libu moko lembola ngo na kwanga na pipi pembeni me nzoto ya Benita vraiment na adesi munoko bochaka na tiktok pa bongo bato bosalaka bakongosa boye te bato bosalaka bakongosa boye te o ngai mama kongosa ya nini pe ya nani epuis na bamboka na bino kuna makambo kosalela kongosa bomonaka te kaka ya kongo nde boye ngai mama kongosa bino nyonso balesoso de même plumage bilongi nyonso to etengama mama na ngai ye azoyoka na epesi donki azoyoka soni azoyoka soni azosisa ngo kaka na kotia baimage azotia atie banzembo soni ya maa mokolokola yo mobali mabele ntung tala libela mobali donc libela mobali mpenza etonda na ntung sikoyo libela mobali etelema nango okanisa ya mwana 15-16 ans me libela Benita mama libele mobimba okasa paepae niefuki neti paepae basui na banzo ezwi microbe oyo mabele manzombo ya mboka nini ya Équateur ou bien ya Côte d'Ivoire ou bien ya Cameroun mabele manzombo na Congo eza te ekoza mabele manzombo te ya mboko ya nani na Thaïlande voilà mabele na yo ezali forme ya mabele manga oya mabele manzombo mabele manzombo ya manga uta Thaïlande bongo oya pe j'ai 36 ans wandoki elobe lokola mutu mo bayibaka mayele lokola mutu moko ifala abotama na mwana mwasi abotama na mwana mobali yo fo ezala mutu abota mwa mobali mpenza kumbize maboti yo Benita po misala mabe oza vraiment na misala mabe nzoto mabe taple sovanda kita okanisa gori na zozela bitabe mami nzambe nazolakisa oti tala banzoto sans doute partout bandoki bato misala molili bato na soroka bokodoka yango oyo nano motakala nebimi te kokosa no liboma te kokosa na liboma ata moke te na likambo eza motakala kokosana te bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse
Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko basi tala soki baposte yo bapiblie yo kokanisa te ke biso tokokanisa oza innocent te foto linga toyeba mpenza bien soki oza innocent mpo ki innocent ebandi na filmage do ntango bazofilme acte wana soki bafilma yo na kamera caché tokokomprendre yo ezalaki volonté na yo te soki oyebaki te tokomprendre yo me ezaka mutakala oza ya kosambwa ezala chance to malchance esili oza ya kosambwa siko mutakala a caractère ya modèle oyo ya bayabe babenga yango porno en tout cas wana esili mpo na yo kozala na copain to kozala na makangu elakisi te ke oza na motu na yo te oza na motu te mpo basi tu bozolanda nga oyo boza bafemme sele boza na bato soki mpo oza na motu te olobi semene okóma na motu okóma na ye alors eza mpe posa na yo te no eza suwe na yo te mama Congo alakisaka toujours kaya na copain me alobaka nini etikali kaka baformulaire esala mpo tokóma esika moko donc aza na ye te aplis abengaki nani papa Congo imagine nga na bimaka na mama Congo azobenga nga papa Congo mpe en public boyebi réaction na ngai kozala réaction na nga papa robo ndenge naza boye ndenge mama Congo aza kaka wana plus jeune ke ngai azobenga ngai papa Congo tokabwani na réaction na ngai eza bon ata bomoni ngai naza niveau ya mama Congo te me ezala sir mpa na ngai neti nga papa robo mwasa niveau mpa na nga aza te niveau tu mpa na nga namonaka ndenge moko baza ba niveau na nga tu kolongola ta moko te alors bandeko mutakala bobatela mitakala na bino bana basi mutakala okesuka na mai mitakala bakangi yo foto tokocomprendre oza no nudiste bamisu mpe bakocomprendre te mais ça passe opanza no makolo te okozala no normal ozosuka no na mai obimi otandi liputa no lali bato mpe bazoleka na mitakala tokocomprendre oya nudiste mutakala mpe oza kosala tiktok liputa ekwei tokocomprendre mwa moke me tokocomprendre mwa moke ça passe mais ezaka mutakala no me ose comprend mais mutakala a caractère wana bacomprendre yango te ata bano bobotami lelo si bocomprendre deja bafilme wana te sikoyo bato babotami kala na baage ya be kaka alobi na 36 ans bacomprendre mpe bafilme wana te so mpe babengi ye akende sala filme wana bafuta akokende te akokende te mpo na nini mbongo eza moke te mbongo eza ya bien bilengi mpe asire so akokende te ezali mpona baoyo bakotala na internet
to bao bakosomba DVD. Sikoyo yo fele o batielaka biso. Ya ofele o batielaka biso. Eza maseki te bandeko. Ezali maseki te. Et puis motakala na yo eza na internet. Aussi la soni déjà. Ba publié ye. Bandeko banda 2018. Na banda kosala émission na loba na bino. Basi ebele oyo. Bomonaka mitakala na bango na internet. Bango moko baza d'accord ebima. Tout d'abord, ba o bozola nanga boza basi. Basi mingi bolingaka te. Likambo salango yo moko no. Bolinga ba mona bino mingi innocent. Alors, mitakala ebele o bapanza na bana mibali. To ba makangu. Basi wana bazala d'accord. A partir de filmer ayebaki ke moto moso akomona ngo. Ayebaki. Comme tel ye moko akopanza ngo pe na faux compte. Bondimelanga. Surtout basi oyoyo. Ba se sentir que ba koma ba produit fini. Ezo kipe agiter. Ezo kipe te ki wakomi na 40 50 te. Akoko sentir kaka na 30 ans aza fini. Atali ba vie amoureuse na nyonso. Yende muta forçaka. Yende muta pesaka na mibali. Mibali bazwake oyazate. Donc mibali bazane tibinemi na ye. Bien sûr la relaxango te na mobali azwisika. Denge ya bezosala. Ya be Ramsey. Aza kopenaite. Azale nemi na ye. Ramsey aza na 28 ans. Ezo kipe nango agiter. Moi na 28 ans ko lingana ye. Ata mwasa 40 ans. Epeksamite. Mais moi si oyote azo se sentir produit fini. Pour réaction ya be alobi kaka te. O ba publier biso wana eza image nanga kala. De tango azaki muke. C'est quoi comme munene? Aninga pia biso image ya sika tango comme munene. Mais c'est scandaleux. C'est ridicule. Produit fini. Bandeko ezo kipe beauté te. Ezo kipe te pe ozala moche te. Tout d'abord ba o bazana libala. Basi. Ba o batongaka société. Ba o bazali fitira lobby. Bana na bango ba famille wana. Bazebeleti. Bilo bokanisa banani. Basi lokwa yabe mbazebele. Te. Basi ya normal. Ya bien. Bangonde bazali ebele. Bangonde batondi partout. Ba yabe te. Yabe. Azoba kuna ya ndenge na ndenge. Azala serviteur no na bar. To na terrasse to na boîte na bandali. D'après yo sikoyo. Majorité ya basi basalaka musala wana. Ya ba serviteur na ba bar. Atazane sérieux. Bino bozwaka bango sérieux. Bozwaka bango moins sérieux. Soki ndeko na lobi ke nazo bala. Fi moko azali serviteur na bar. Koloba lobi kaka bongo. Bino tu bogangi ay. Likambo nini oyo ozoluka.
omoni bisika mosusu akolingela mwasi te me baza basi siko parmi basi wana malheureusement eza réalité bateka molimo na kindumba orie mpe bakanisa bisika bateka molimbo na kindumba bango bakoma komona mibali bato mabe bazwa badesizio lelo fo banyokola mibali mazolakisa yango te azolakisa yango te na mobali oyo azwi sikoyo mazolakisa yango na mobali oyo osaleka mpe mobali oyo ape alingi ne koloba te to ye moko kaka aza kosala oyo asali Ramsey abeti eloko ya bongo Ramsey asambwe mpe ye ase kalme na ye ye azomona yango esengo akosakana te azose sentir à l'aise moko bokondimela ngai te do Ramsey wana aza victime bozala na bino te so fitire ne okende ndenge nini eza mpe na ntina te nasenga prophétie mpo nalobela bino parce que eza nango clair aza victime mpe bakotortire na ye abe soki ebitaka okele meme na sacrifice bandeko mutakala eza mabe somo ezala ya mobali ezala ya mwasi do soko osali yango oyebi ke kobima olinga te ekobima mpe bango bayebi ke ekobima do oyo toza na motakala en caractère porno en tout cas oza moto ya soni oza ya kosambwa oyo to akoloba noke komitungisa na yo te alingako te mpo eloko akokoloba no eza kaka moko mitungisa so bebisi mai se sopani to mafuta siporte makambo te koyelo na vie osali soni oza moto ya soni soki mpo komi na copain ta makangu okomi kaka na produit fini mosusu to esclave na yo eza bon do basi oyo baza na mitakala na internet en caractère nalobi motakala nyonso te ma caractère bafilme wana ebangisaka bato basala yango donc baza bato ya soni baproduit fini oyo akolinga ye aza mpe produit fini ya mobali to azali esclave ya mwana mwasi wana eloko mosusu eza te soki nalobi mabe bokoko verifie soki nalobi mabe boverifie bavi wana bokomona mpo ngai papa robo atuka ata kutu ndenge nini mwasi motakala no etambolaka na internet ata na age nakozala na yo te rien du tout ata makangu nakozala na yo te motakala no etambolaka na internet en caractère boniko o liboma nakozala no te nakozala na yo te bandeko eya clair enet bandeko bondimela ngai epui ngai nakopiblie mwana mwasi moko te nakopiblie te pourquoi ata ndenge nini nakopiblie te donc ntango bapibliaka yango
eza mwasi ye moko to ezali mwasi atiki makango wana publie po bato to wana balinga babima nde ye te moto apiblie maza na esengo lokola ya bea na esengo moko ya kosakana te Ramsey grande sœur nazolela mpe ya basuki wana te azobwakela bafamille ya mobali jeton azolakisa bango ke bakokabula ye te na ndeko na bango quel esclave ngoyao esclave sikoyo ya mwasi oyo ayina mibali zala te esclave ya mwasi moko sans yo akovivre te me sikoyo mwasi moko aza na kanda mibali bakanda ya mibali bakanda ya bato ebelebele mibali ya ndenge na ndenge atuka Ramsey na koloba te oza na position ya bien ata ekamwa bien oza na position ya mabe et puis dangereux suka na dangereux. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.